Mbote bandeko ya solo mo pena tozoko tata manakaka kotanga mokanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité ya solo mo pena bandeko tosukaki esika wa vena tomonaki simbi belo nungu na kangi pena na vieillard wana oyo abungaki nzela na mokili ase abosani makambo atindaki ye akoti na ye na makambo bapaya asoki mbena ntango azonga mokolo molimo bavie baescrote ye na baange guerrier oyo na ange guerrier na kikongo simbi bya lungu kobenga bango ntango mosusu le justicier céleste ya solo mo bandeko tatama na kotanga po toyebisa bino ete makambo nini ezali na mokanda oyo na yango esengeli biso totatamana na koyoka moyimbo na biso oyo tozali matondo tokaye byambo tebe na yau bayiba kwa bandombe muki mwivikandi vila kene voa manavu navyo tokaye byambo tebe na yau ya solo bongo bena abazi koloba na biso ke banda kwa kitoko eza na bango nyonso wana ezali biloko ya kimoyibi oyo bayiba pende epa na biso babino bango ke bayelaka biso bible bapesi biso oyo kimvwama na bino yango oyo bible yango balobi ke wamanavuna vyoka okosi leka soki bakokanga yo oyo tozomona awa nde mavwemba nkosi ndenge aye na le saboteur de l'authenticité na peve na ye alataki ya matani na ludi esika wabi ye solo bongo mpena azokolakisa lokuta na bango banzembo totyaka awa bandeko ezalaka na ntina tala na banzembo nyonso ya bundu ya kongo eza kaka na mateya eza kaka na kotombola eza kaka na kofongola biso miso po ete tozwa bwana mpe mayele toyeba kotongaka tyopa na biso bamongo tonga etuka na bango ya bamongo bangala batonga etuka na bango ya bangala ya solo bongo mpena banande batonga etuka na bango ya banande bamputu batonga etuka na bango ya bamputu esika wapi bandeko na biso ya kasai batetela batonga etuka ya batetela bakatange batonga etuka bakatange bakongo batonga etuka na bango ya bakongo pamba te tozwa bwana mpe mayele totonga bamboka na biso pamba te lobi bana na biso bazala malamu otongi ndako na katanga ya solo bongo mpena esengeli na yo okotisa bana na kelasi oyo bazali kotangisa bana na monoko ya bino monoko na bino po ete monoko na biso ebunga te bango nyonso baye kiswahili te monoko oyo balobaka na katanga ya bakatange po bana na biso babunga nzela te bayeba minoko na biso po biso mpe tobunga te balobi soki olingi obunga na mokili bungisa monoko na yo okoma sans identité yango biso banationaliste congo banationaliste congo biso pena oyo toza bamasina kinkuluki ya masina biso pena bato oyo toza na baracine congo toye pena bafondamaliste congo biso yeyo toye mpona kolamusa bino po bino mpe bozwa bwana mpe mayele bokoma mpe banationaliste mongo nationaliste elobi te ke yina bakongo te elakisi kaka ke kolinga mboka ya bakongo bambandaka baisiro banini makasi koleka bato mosusu yo folinga ngo makasi mpo nga nalinga mboka na yo yo folinga mboka no liboso ntango nga na oya kuna namoni atuka mbandaka mboka kitoko boye bunia mboka kitoko boye isiro nde kitoko boye nde sikoyo esika wana sikoyo nga mpe na koya kolinga mboka na yo kasi soki yo obongisi yango te nga na kolinga ngo ndeni neti sikoyo nayaka kuna te mpo nani po masuwa eza te ndeke talu shere akosakana te mpona kozwa avion kende na inongo shere akosakana te okende na kataka kombe shere akosakana te okende na katanga na yango esenge na bino bobongisa mboka bosomba bampepo kilikili
po ete biso nyonso bana na biso babanda koya. Mwana na ngai koko na ngai ake na inongo asali kuna sanza moko ayekoli munoko ya kuna mwana ya banande na uturi kuna aye pa bakongo avande pa bakongo avwandi sanza mibale misato ayekoli munoko ya bakongo esika na zozo kotonga union de Timansi zomona mongo bazolo baki mongo kongo bazolo baki kongo bakantange bazolo ba munoko na bango ba ituri kuna bazolo baki nande esika wapi bakobenga biso nti ya ntwadi mulunzinga. Nti ya ntwadi mulunzinga. L'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Nti ya ntwadi mulunzinga. Esika wapi nzoi toki peka kimbembe atambulaka na ba fleur ndenge na ndenge kozwa ba couleur kosala po jardin na yo koma kitoko. C'est jardin moko kasi ba fololo to bifulu na kikongo ba fleur ya lolenge na lolenge yango na sama bena so ya kachopa isika wapi mongo azali muluba azali nanda azali bozo ko vivre na harmonie ya tata nzambe nga sala bino bozala po bobunga te mboka moko kasi ba fololo ya ndenge na ndenge nti ya ntwadi mulunzinga. Donc l'unité dans la diversité, c'est ça. Mbongo na biso nde ya mwana. Richesse na biso nde ya mwana. Kimvoa makieto muki Kongo. Matono bandeko yango na ngai na sangela mila kisepana bino komo na ngai zikoti mayuma tembo ya mwanda. Mama na ngai azo biso bongo bana ituka ya bwende, tata na ngai azo ituka ya kindamba, yango na ngai nazoli bwende kindamba. Yenge kina muteba yaya mono wantadi seno umbwa mezi koti mayuma tembo ya mwanda. Ngudi ame vuilu muvula bwende, sejame vuilu muvula kindamba. Idi na mono imwe bwende kindamba. Yenge daka mutatu kema se. Ya solo bongo bela bandeko toko tata makotanga ka sengeli na bino bo s'abonner massivement nazo mona bozo s'abonner te. Makambo ki toko boye bozo s'abonner te. Pa ya bozo bwanya nazo tangila bino mikanda ya longia Kongo ne makanda ne mona semi. Sengeli na bino bo s'abonner po. Oye boya na sima ekozala na bwanya makasi koleka. Boko sutuka. Ba yini o bazo yina biso po tozala na bwanya bakosutuka. Bukutikala bouche B. Pour makamoto sala ekokokisama. En d'autres termes, luna yanga yinwa. Boko yanga noa. Kadika kibeni mapangi solo ezalika ase solo. Okuta, okosi, leka. Na yango, sengena bisoto tanga mwandambo. Simatoko tata mwalo yembo. Donc, il peut y avoir qui, si il a fois arrivé au monde des morts, il ne voit plus Jésus, il rencontre les ministres du gouvernement invisible, l'ange de leur nation, il qualifie des lâches, lâches, des coupables, et il les envoie en prison, escortés par les anges guerriers, pour être à qui nous futa, ou il peut y avoir payé à Bukaki mibeko batilaki na mokili se bwaki loposo na ye afingi yango na yango bandeko sengezo tata na kotanga mais na lata maneti pour ça kokosete na maye nazali kotanga bandeko neti bon miso ekoti après plusieurs années en prison on les libère on l'envoie venir naître afin de venir compenser leurs erreurs du passé. Certains arrivent à les faire, mais d'autres reviennent succomber plusieurs vies durant. Car la religion coloniale est un véritable serpent qui s'est changé de peau et s'est présenté sous plusieurs formes différentes. Il y a solo bon pena, so qui a silisi pena solo bon bolo konae bazong sakasusu bato lulengi wana na mokili ase po ete baya ko futa maye oyo basalaki. Kasi ukomona ya solo bongo misusu bakoka kasi misusu ya solo bongo pena bakoka te neti biso to koki ngomoni to kenena mokila molimo to zongi to zoko futa sikoyo o to sala na mokile leka ya mona mokila oyo sikoyo to yie to mani kotangela bino makambo oyo to zoko futa mabe o to sala na mokile leka
lolenge mususu to lobele monema to zalaki pe to salaki ya malamu kasi to silisaki te ko to zongi poto ya ko silisa fozongo ndenge mibale. Alors batuana mususu bakoka mususu bakoka te parce que mo sala oyo munguni na biso ya ko sala azana ba posebele aza ruize azana mayele ndenge na ndenge esengi na soto tanga toyeba mayele nini oyo bango batia pona tatama na kobebisa bongo ya bandeko na biso. En cette époque décisive de l'histoire africaine, la religion coloniale sous toutes ses variantes travaille actuellement avec des moyens multiples par mille. So bon bina na ngonga oyo na lubu oyo toza nango oyo na époque oyo tozali na keke oyo tozali ya solo bongo bina ya lolenge pena ya kozwa mokano mpona masapo na biso mpona kikulu na biso bayindo ya kachopa mopaya aye pena solo bongo na balolenge ebele azosala sikoyo na ndenge nyonso mpona kobalola ya solo bongo koto yoko mbala koto yoko. Une première secte de l'église coloniale vient mettre l'accent sur tel verset et qui attire les foules à gogo. Quand les gens commencent à se fatiguer et vouloir désintéresser de tout cela, une autre secte de la religion coloniale sort de l'Occident et vient en Afrique pour venir mettre l'accent sur un autre verset biblique qui va captiver les esprits et garder les croyants dans le même filet de l'église coloniale. Ya solo bena tango bato moino bena ba fongoli miso babike ma solo bena makambo yo bato azela biso to lembi yango eza lukuta ya solo bena bango ba ko bongola ba tindi su bato mususu ba ye na poso mususu po ete ba ya solo bena ko koti sa biso bena solo bena na nini na bango na filet na mutambu na bango bena oyo ya lingomba ya bapaya. Ainsi les îles sont venus mettre l'accent sur les sabbats, les autres sur les Saint-Esprit, sur le fait de parler en langue. On dit, ah, tu continues, ningi, tu y a des way, parler en langue, parler en langue. On se voyait au sabbat, on se voyait au Saint-Esprit. Donc, tu voyais l'église de Jésus, tout ça, l'église du Saint-Esprit. Donc, tout le monde, là, tu vas poser un n'engue qui ça, tout le monde, parler en langue, on va te dire, ouais, tu veux comment on se sous. Jésus vient bientôt, c'est le prétendu, temps de la fin. Il y a un bêtise, il y a nani, porte, Jésus vient bientôt. Kosa 1980, tout temps là qui est bandeluna, Jésus, mukile kufa, Jova, awa, bêtise bango, mona Congo de c'est a bêtise maman olangi, bato bazama comme kuta. Bayena bablo na bango bazui pa bapaya bazui ba mbongo batongi ba immeuble wana ko ba koti sa batuna kinkole na buumbu donc voilà le temps de la fin tout ça to koti na mongo misato. Quand le gouvernement invisible africain élève un vrai messager pour éclairer le peuple par sa magie, l'église coloniale produit plusieurs faux prophètes brouillants afin d'étouffer la voix de juste et embarrasser le peuple, l'amenant à ne plus savoir qui suivre. Il y a seulement un gouvernement invisible donc moi Congo, il y a un Indo, tant que nous kano pour être batinda pena mutu ya solo pena aya ko bongi sa pena nzela pona ba peuple bazonga na nzela omona ba mindele ba bongi susu makamususu ba machine ba ngona ba église le tout ba awa. So bolandi prof na biso kilele na fini sene lo baga mama langi tout ça église wana ba ye ko kota su batino mulili ya kosakana to kabula ba famille tout ça. Donc ba zalaki ba élément du diable mboza tant tous les chiens de l'ennemi. Non kota batino mumbu mona ali ba peuple wana so ba koti su na fruit ya kosakana te ba bongi lisusu ba bongi si bango pena nzela ya solo. Le vrai messager du grand Dieu Tata Nzambi Mpungu est un homme qui marche dans la voie de la justice, de vérité et qui veut le salut de l'Afrique sur tous les plans. Les faux prophètes est un hypocrite qui superficiellement défend les intérêts de l'Afrique, mais en profondeur est un défenseur des thèses erronées de l'ennemi de l'Afrique dont il a chargé de diffuser
les théories erronées afin d'aliéner la conscience de l'homme négro-africain et lui faire haïr la voie du fondamentalisme Congo. En tout cas, on a mon eli nangai moko. Ah bah beti muto ya fuvamu. Oya kosa kabatu makambo Afrique, hein? Azo kosa azo zona bata politique azo comme ça bango ba saint ba nini tout ça pour na kubungisa ba africains là, pour la fondamentalisme Congo roi ne mona milonga Congo ne ma voemba kosi aye, muto ana ye ko liga moi 6 mois akei mbala moko abio vutuka vanampa muwa vidila. Vutuka munampa muwa vidila elakisi ozo ke na nzela tout droit obosani ozwi nzela mabe. Tant ozwi nzela mabe osali lokola y. Siko tant okomi kuna obosani obia na bosani nzela na zonga. Ozongi siko na mpambo. Pambo siko ezali nzela isika nzela ekabwani mibale. Olanda gauche to olanda droite. Siko ya lobi vuvamu vutuka vana mpambo muwa vidila. Oh. Siko so ozongi na mpambo apo kende wapi. Osukika wana. Owala bakala, mbuta na biso kofi ayemba ozoko rond-point développement ezate osukika wana. Discours malamu na munoko ya supu ya lukuta moko ezanga mayele pona kobungisa tango nyonso bato oyo baza pena na nzela ya solo pena wa fondamentaliste Congo. Tala makambo pena oyo muto ya bato lolenge boye bayela biso na mokili. Vers les années 1930, lorsqu'on mourait de faim en Chine, les chrétiens chinois disaient que c'est normal car nous sommes au temps de la faim prévue par Jésus. Lorsque Mao Tse-tung est venu créer l'abondance alimentaire en Chine et que la famine n'existe plus, les Chinois ne parlent plus du temps de la faim prévue par Jésus. Oh là! Moni? Moto nzambe o babengi komo Mao Tse-tung o nzambe benda tata nzambe mpungutulendo atindaka pona alongola ba chinois na buumbu. Bomoni tango ye abandi kosala lati poso ya nempungu tout puissant, hein? Lati poso wana salisa se ba chinois lobi oh donc nzala ezali susu te. Parle plus du temps de la fin prévu par Jésus. Moi, tango suke silaki na mopo libumu ya bato ezwaki biloko kolia. Ba bosani na bango bilaka ba moni yango eza na ngo ya lokuta. Nzala mte banda kolobisa bango. Leti lelo sokoke na kachopa na Afrique omona nzala nange komisi bato kolanda Yesu awa. Soka nzala esili omona ba église wana so ekoma nango makamusino. Donc yesu senga sikoyo mutu moko penda un politicien tintin de spiritualité. Un politicien tintin de spiritualité a salaka kaka bolamu. A salaka ba politique ba politico te. A salaka politique politico te. A salaka politique tintin de spiritualité. A tondi na bonzami kati na ye. Ni ba Mao Tse-tung. Puna kubongisa kaka kachopa. Puna kubongisa peuple na yaza malamu ya malamu. Simanango akoyeba pe kotonda nzambe ne na malamu. Na yango solo pena bandeko esenge na bino pona boza pena malongi oya bonya solo bongo penda esenge na bino bokende na bundu dia Congo. Na Belgique ils ont mis solo bongo pena na chaussée de Wavre numéro 78 ici cap tozana zikwa mbanza yenge na 1050 Bruxelles na métro peu de nombre porte de Namir Matonge. Ya solo bongo pena po okende na France ici cap tozana zikwa na biso pena kuna na Rue des Roses numéro 29, hein, la porte de la chapelle Paris 18e. C'est pas pour beaucoup de temps, bazoko pesa malongi ya bundu ya Congo. Kanda wonga na zoko tanga, zoko kekuna okozwa yango na mwa mbongo mokie. Ba brochure za kuna belebele ya bundu ya Congo longi ya Congo makanda ne mona semi. Yema vwemba nkosi yebena abongisa pona biso ba peuple ya kachopa. Ngangu wakachopa singena biso tokende kuna tozwa yango totanga kapoto fongola bwana pe mayele na yango tozoko tatamana alaka mama neti tokotanga na kapu na biso ya Sambo natanga mukapu kya Nsamboria au chapitre 7 on a batu baduma kana munoko bapaya les retours de Dieu africains
Le retour des dieux africains. La culture est un mode de vie. La vraie religion est un mode de vie. Le fondamentalisme Congo est aussi un mode de vie conforme au plan de notre âme, de notre ange, de notre Dieu. Voilà. Koto solo. Koto solo. Isangeli shikoyo. Introduction. Congo. Isangeli shikoyo. Totanga shikoyo. Mukanda na soa liboso. Isika piwa. Biso. Les dieux africains. Les dieux créatés a choisi les anges très puissants à qui il a donné la mission de superviser l'évolution matérielle et spirituelle de l'Afrique. Mais au lieu de chercher des contacts avec de grands êtres pleins d'orgueil, tu leur tournes le dos et tu vas à la recherche de dieux étrangers. Et puis, là, solo bon qui l'a mouki na ya pesa biso ange moko très puissant donc va simbi très puissant donner la mission de superviser l'évolution matérielle et spirituelle pour pesa bon pena le tout mobina ya ko tangi sa biso pe pour la biso pena ba vision na biso o etali bon pena ki musuni pe na kimpeve pe na molimo na Afrique mais biso esengela biso to landa etu luka to kota en kala sani ya biza na ye les grands mages là, les grands êtres wana, les génies wana, civilisateurs na biso, biso lolendo, to pesa bango mukongo. Toke koluka banzambe ya bapaya. Au lieu d'aller vers les montagnes, les grottes, les sites sacrés que Dieu a placés dans ton pays pour t'inspirer et te guider dans ton évolution spirituelle, tu tournes le dos à tout cela et tu passes ton temps à penser aux Alpes, à l'Himalaya, à la Californie, au mont Palomar. Ektetcheri, Ektetchera. Ya solo mo bena soko tali bena ba indo mingi, neti biso na Congo, omona to yebi na biso Kilimanjaro te. To yebi na biso ba lac na biso te. Kasi to futa ka batike ya motuya pour ba Californie, ba Palomar, ba Himalaya na Inde kuna musika kuna, na ba Alpes, ba Alpes Maritimes na France, so ki ne ba vacances kuna. Kasi Kilimanjaro, pour que matano kuna na ba Alpes ya Kilimanjaro kuna na ba neige pesa kuna zo koya kuna ko sakana te mikolo to kenda kate. O mona mupaya ayebi Congo, kasi biso to yebi Congo te, mais mupaya ko tangilo Congo na misapi atangi lui a dessiné longo na loboko. Kasi biso mo wa kolomboka to yebi yango te. To luka to yeba mboka na biso sima nango to yeba ya bapaya. To ozana ba grotte na Mbanza Ngungu, ozana ba grotte kuna. Ngoke no vacances na Mbanza Ngungu. Na mboka mbuta Ndombashi, mupe Ndombashi. Mboka na ye. Oyebisi mbuta Ndombashi, ni ina kende na Mbanza Ngungu. Ya Lutezo. Sunda Lutezo. Soki olobi na ina kende na Mbanza Ngungu na kende tala ba grotte, ipare ba grotte sa kuna. Oyebisi mbuta Ndombashi na ya Lutezo. Bana Mbanza Ngungu solo. Bango oyebisa yo kende kuna, kende okuta na mutu boye, kende boye. Bo tali ba grotte, okuta ba mbisi bazanga miso kuna. Ba mbisi mo bazalo kwa ba miroir, ozomona kati na bango nyonso, bazala kuna na grotte na Mbanza Ngungu. Yasange na bino penda solo bokende na Mbanza Ngungu, bokende kuna Mbanza Ngungu, bokende kuna bokende kotala ba grotte eza kuna miracle ya makamu isa ndenge zala kuna bo sala penda ba promenade kuna bokokotisa mbongo na Congo. Bokokotisa mbongo na Congo. Mindele ba yebi on bino boyebi on. Mes enfants, mes amis. Mbanza Ngungu. Bokene na Mbanza Ngungu, bo matali kolona, bato balinga na malili ezalaka na Mbanza Ngungu. Bokene na manto. Ya Lutezo sunda. Kesa le bundia Congo, kesa le kedika. Ya Muta Ndombashi, mupe Ndombashi. Matondo, au lieu d'aller vers tes ancêtres et les tourne le dos et tu passes ton temps à invoquer les ancêtres étrangers qui n'ont rien à voir avec toi. Le résultat de tout cela est que cela fait déjà plus de 25 ans que tu fais tout cela, mais tu n'es nulle part.
Vous avez ici comme côté, se retrouve en ayote cassé. Vous avez tata manakaka, nous avons pas. Chaque vrai initié a un domaine dans lequel il est très fort. 1. L'Afrique a besoin de vrais initiés qui sont capables de faire des inventions. Tu n'inventes rien et tu te dis initié. Oh là là, les intellectuels illettrés. Les intellectuels illettrés. Ceux qui, vous en avez culturellement, vous en avez pauvres. Vous en avez donc intellectuels illettrés. Dans les autres pays du monde, ce sont des initiés qui font des découvertes et créent de nouveaux termes techniques qui manquent dans leur langue pour désigner leurs inventions. Tu t'es dit initié et tu es incapable de faire cela pour ta langue maternelle. Intellectuel illettré. Biso, ce que nous avons dit, to côté na kalasani abisa na ba être supérieur na biso to monique ndele a sale loko eloko tata nzambe ya kopé yango to lukila ngo kombo moko oye kokani na codification ya langue na biso to pesi yango. Ainsi ngai vandi na moni ozana kimpese ozokene manyanga nzela moko ezalaka kuna na ituni bango kombo na ezalaka ni nzela na balobi na ngai yo to yebi na biso te na yebi mala moko na bi to tambula na makolo un pas no tambi pesa mbala moko tambi kia manyanga ponzela no soko tongi pesa ngo kende kuna okena manyanga ngai pesa ngo kombo tambi kia manyanga ngai na pesa ngo tambi kia manyanga inventé moni sali mayele na ngai initié un grand initié comme moi monique kolo to tambulaka. Donc en quelque sorte ceux qui n'ont pas la traduction littéraire en français donc bien chaussée de manyanga tambike manyanga chaussée de manyanga tambike manyanga on a qui Congo tambike manyanga ngai mon appellation inventé un mot n'est pas grand initié yekola initiatiquement bonduya Congo pesa kombo tambi kia manyanga biflication ya kimpesa na luozi na pesa kombo tambi kia manyanga kono kende kuna omema poto na ngai na komi tambi kia manyanga. Yamisato, l'Afrique a besoin de vrais initiés qui sont capables de contacter les archives des ancêtres et ainsi écrire l'histoire vraie de la nation. Tu es incapable de faire cela et tu te dis initié. Parlant au nom de Tata Nzambe Mpungu, une seule parole de Mfumu Kimbangu avait le pouvoir de soulever des millions de gens en Afrique centrale. Un seul discours de Mama Vita Kimpa mettant en ébullition tout le royaume du Congo, du sud de l'Angola jusqu'au Gabon. Toi, tu t'es dit initié et ton entourage est insensible à ton verbe. Toi, ton zone. Moni boakili banga na mai e kozwa nani e kozwa chaku libondance oyebi chaku mo bengi na Kikongo kusu oyo li banga ba bambeli. Dès 1921 à 1951, un seul murmure de Mfumu Kimbangu dans son cachot de Lubumbashi soulevait des millions de gens au Congo central. Aujourd'hui, Bazoïr. Les colonialistes s'est alors lancés dans la répression la plus sauvage, mais en vain. 100 000 personnes ont connu les drames de la relégation hors de leur religion natale. Okay. Ah ouais, 100 000 personnes ont connu les drames de la relégation. On créé la Bako à 1950. Mfumu Kimbangu maire à 1951. La Bako, Alliance de Bakongo, prend les relèves et conduit le Congo belge à l'indépendance prophétisée. Voilà de quoi un initié Congo est capable. Voilà la puissance des grands Nabi Congo. Mais toi, tu t'es dit initié, on ne voit pas en quoi tu es capable. Alors, de quelle initiation parle-t-il? Puisqu'il est dit qu'on doit juger l'arbre par ses fruits. De quelle initiation parles-tu?
sans doute d'une initiation de mascarade de bas étage qui te fait prendre la fumée pour la lumière. Serre l'ange, chargé par Dieu créateur pour guider la nation et autorisé à te donner la vraie initiation. Sans sa mission, sa permission, tu pourras parcourir le monde entier. Tu ne feras que surcharger ta tête avec des versets bibliques mal interprétés et des vocabulaires de langues non africains qui ne serviront à rien, mais fin à cette promenade inutile, ô digne fils de l'Afrique. Yoki, bino, tamula mikini na ndenge, kasi ya solo bongo pena, okozwa na yo eloko te, kotombi sakaka kubenga na mkongo papai. Oyo, ozomona mingi, batu wana oyo babenga ka, oyo mutu aza kotya tembe na longi, kuna kotanga Bible pamba, mangembo, koswanisa, longi konde makanda nemo na semi, yango babwakile libanga awa mutu wana pasteur wana mangembo wana bandalungu ya solo bona bandeko botikala malamu botikala losako kuna mboka bino tosuki awa tosalamu yenge bakulu ya bakulu beto ingeta partager bandeko na ngai partager sengeli na bino ya solo bongo penda bosabone massive malusona mabampangiza me bana bakongo lusona mo malongi meto Manti lulu, lutoma sonama, sabone, boko mama, bo partager, nana posa 1000 abonnés pour l'instant, et c'est un nana tia biloko kitoko, na bimpa bia tembo ta tembo de mwanda, yo. Ubakabana felika ayanzinga kimoyo yavita kimpa meto kimbangu wakwela Yesu wena medium passé twavanga beto bandonde tiwa makia kinge adi pandome watu vanga mputu yengondo enkamotatu yebibila ngata Champion Bito vanga beto bandonde